nafandi na zelaka yo bilaka ora kaka ya nafandi na zelaka oya ngaita o ya ongala zelaka ya ngata o ongala zelaka tango bami eza domene ya nzambe leta meso eza mystère ankolo leta ye likola kozango yebaka bimobali epai ya gare yayebaki te la promesse liée avec le temps oh saraye Israël ayebaki ta akotaki na boumbu kasi tango akobima yebaki yango te pourtant eza mystère ya nzambe c'est que tu es ne pas ce que tu seras pesa tango na temps polobi na yo eza na maboko ya Elohim c'est lui le maître de temps et de circonstances nanyango alobi na yo temps na yo eseleki nanyango alobi pour toi c'est déjà trop tard moto yango auti wapie montre koki kokufa kasi ntango etelemi te okokoyeba jour alelo kasi histoire nango oyebi te pourtant eza mystère ya nzambe alobaki na Marie tant mon temps n'est pas encore arrivé ata ye moko nzambe asalaka nyonso na temps Bill Jack nalingaki okufa mpamba lokolaka moto nzoka eteni mosusu naza nzambe o ngai nalingaki owa lokolaka moto nzoka eteni mosusu naza nzambe o ignorance ezoka yebomaka ezibakinga miso nayebaki te o bokozanga koyeba libota na nzambe tozokufa mpamba nayebaki te nani vraiment nga nazalaki o nga naza moto naza mpe nzambe naza moto naza mpe nzambe o alalaki na bwato lokwa moto kasi alamuka loba na mbonge alobi na mopepe lokola nde nzambe o kolo na nzela kotambola yoki nzala aloba na nzete alobi na nzete lokola nde nzambe o moto alelaka ntango makambo yaka makasi na vi na ye kasi nzambe nzambe alelaka te nzambe alobaka. Shalom, shalom. Shalom na ba eli nyonso bipai nyonso bozwabi na poko na lelo. Shalom lisusu na ba nyonso oyo bazwi libaku ya kolanda biso pe ba oyo balingaka sango malamu na kolo Yesu. Shalom na libota na Nzambe parce que esika bozali il faut kimia na Nzambe zakat na bino po ete moto oyo biso tolingi koloyoka na poko na lelo babenge le prince de la paix. Tika apesa kimia na mabota na bino bipai nyonso bozwami kimia na ba nyonso bazwami na bisika ya pasi bo bazana ba souci bo bazana ba problème ba oyo mitema eza ya kobeta. Shalom na poko na lelo parce que nkolo mobate na bana bato ya rebi kopesa biso kimia. Tika kimia na Nzambe ezala pe na ba oyo bakolanda biso na katikati parce que toyebe ke tanto bandaka émission na biso ba mususu bakota kana mwa retard. Kimia oyo mokilebi kopesa te ezala kati na mabota na bino. Lelo toza na libaku malamu ya kozala parmi ba vivant ya poko na lelo pona tia na koyoka sango malamu. Bongo ndeko yo mutozwi grâce ya kobanda na biso émission oyo bipai nyonso zwami to pamboli Nzambe pona tia na yo pe
loboko na nzambe ezali kona yo liboso ete tobanda yo koki kopartage mpe message ya poko na lelo ndenge tolobaka parce que à travers yo bandeko mosusu mpe bakoki kopambwama mpe kimia na nzambe mpe ekoki kobila bango baye nyonso bakozwa libaku ya kolanda à travers message à travers yo message oyo nzambe akobosana yo te liboso na manso lokwa makonga na biso eleki epusani tokokende kosambela kotika moment oyo na maboko na nzambe mpo ete toyeba na kokota na liloba na pokwa na lelo. Tendre Père, le Dieu de toute puissance, nous voulons te dire un grand merci parce que yoza malam, merci parce que yo pesi biso makoki ya kokuta na lisusu na basantu no pokwa na lelo poto partager liloba na yo. Tika yo moko za na biso ebandelikati suka molakisi malam parce que yo nzozali enseignant par excellence. To pameli nyonso ya divagation ya pensée, nyonso ya bitumba, to tindiki yango za mosika dans le nom puissant de Jésus. Zana biso na ebandelikino na suka na kombo na Christ Yesu musungi na biso tolobi amen. Oui, liboso ete vraiment tokoka na kobanda liloba na nzambe tozana esengo parce que nzambe oyo asali biso grâce malgré moi bakoko sur la technique papa na biso digital Momo Patrick tika nzamba le kana kopambola parce que azana kati ya machine ufule au moulin malgré ba koko so ndenge na ndenge grâce na ye yango bozali koyoka biso pe bozali komona biso bipai nyonso bozwami dans les 4 coins du monde. Nzamba pambola papa Patrick Momo apambola mama na biso Pauline apambola basakoli nyonso apambola chéri na ngai l'évangéliste Sephora Likenja apambola bantoma na nzambe nyonso oyo bakolanda biso na poko na lelo na pamboli LG Peniel na pamboli pe ba nyonso bazwami na mikili mususu nzambe apambola papa na biso Ezaï Saif pe mama na biso Mosakoli Mete nzambe apambola bana ya mepsa nyonso Efrata na mboka na Stockholm pe na mboka na Yetebo nzambe apambola ba Efrasien nyonso bipai bozwami apambola papa na biso Remi nzambe apambola mama na biso Karine Kase akanisela mama na biso Bea apambola Sylvie na mboka na Yetebo pe chéri na yo Jean Paul apambola ba nyonso oyo bakokota na sima boza tellement ebele pokwa na lelo ezala pokwa ya lipamboli bipai nyonso bino bozwami na pokwa na lelo lelo tokokende kolobela mama na biso na likambo ezali sur la Pâque teme na biso tokolobela lelo ezali la Pâque tope pasika na lingala bien aimé esika yo zwami za moto na esengo parce que yo mo Kristo esengeli oyeba tina nini Pâque pona nini tozali ko célébrer yango pe epai nini yango euti moto babengi mo Kristo aza moto yo esengeli aza na connaissance ya maloba na nzambe aza na connaissance ya makambo ekomami aza na connaissance ya oyo ye azali koyoka kabutu na moi na kati na lingomba mpoete ayeba na kobikisa molimo na ye bato mingi bazali kofuta bazali kosepela plutôt eyenga ya pasika to Pâque bazali kozwa yango na ba tradition oyo ça dépend ya mboka esika zwami lokola biso awa na Stockholm omona bato na moment ya Pâque bazali kolia maki bazali kosepela na maki ba mususu na ba décoration mais Pâque esuki kaka na kolia maki te to na ba décoration te Pâque uti wapi esengeli tokende kokota na profondeur ya Biblia po na kokende kolinga koyeba bipai wapi Pâque uti yango na pokwa na lelo teme na biso ezali la Pâque tope na lingala pasika bien aimé tokokende nango nayebi ke malakisi oyo ezali tellement mulai mais lelo tokobanda introduction soki tokosisa te mercredi prochain tokokende na mawana nzambe koluka oyo ezali essentiel po ke tokoka na koresume topesa bino oyo ekoki kopesa yo connaissance pe ekoka na kopambola bipai ozwami nzamba pambola ba femme engagée nyonso bipai bazwami na lingaki eke mutu nyonso oyo azali kolanda oyeba ko partager message oyo parce que kosunga bato ebele partager yango na ba ami na yo partager yango na ba connaissance mutu na mutu akoka na kozwa connaissance ya makambo oyo pe soki mitune ekoki kozala numéro na biso ya telefone ezali wana bokoki kobenga to pe bokoki kokomela biso na email na biso po ete tokoka ko répondre bino na mituna na bino mais lelo tokokende kolobela muke si l'origine ya Pâque pe moi muke koluka ko définir
eloko nini babengi Pâques. Tokomeka nano kokota na liloba nzambe avant que tokende kopesa quelques détails pe ba explication. Tokende kofungola mokana na Exode na chapitre 12 premier verset kino na 14e verset. Exode chapitre 12 verset 1er kino na 14e verset na tangi na kombo na Yesu. Bongo ba elinyo so tokosala ndenge tomeseni tango yo yoki okomi yango pona baninga mususu oyo bakoyana si baye ba lecture tosali ezaki na passage nini. Tolobi bien Exode chapitre 12 verset 1 jusqu'au verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où l'on mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On le mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai le jugement contre les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plein qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, vous conserverez les souvenirs de ce jour, et vous célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Parole du Seigneur. Awa tozali kotanga ebandeli to origine ya kombo oyo babengi Pâques. Bible ezali kotalisa biso ke Nzambe azali ko instruire Moïse, azali ko pesa ye ba instruction ya événement moko bo elingi ko salema, azali ko pesa ye ba orientation ya likambo moko oyo elingi ko salema na mokili na Égypte. Nous savons très bien comment est-ce que Israël bazalaki na mboka na Égypte na se ya domination ndenge nini bayaki pe babandaki ko se multiplier na mboka ya Égypte, bandi ko bota pe bakomaki ebele. Mais awa sima ba promesse Nzambe lokola Nzamba yebisaki na koko na bango Abraham ke na 4e génération akoyeba ko se souvenir na ba promesse oya pesaki Abraham poete ba descendant na ba na kobima, parce que Nzamba yebisaki Abraham ke ba descendant ba kozala bapaya ba ombo na mboka bapaya, mais na 4e génération Nzamba ko se souvenir na bango pe akobimisa bango. Histoire ezaki mulaito yebi yango Israël bakomaki batekamaki na Égypte, à partir de Joseph ba se multiplier pe bakomi nation munene na mboka wana, et puis bazalaki na se domination ya roi Pharaon bipai wapi abandaki konyokola bango. Mais lorsque le temps est arrivé oyo ba promesse Nzambe oyo yebisaki na koko na bango Abraham ekokaki, esengelaki ke bakoka na kobima na mboka na Égypte. Mais Pharaon tellement ki azaki na main d'œuvre na ye
ba esclave na ye akoki ko libérer Israël était parce que bazaki lokola ba sous homme bato babandaki ko salela ye pe bato babandaki ko sunga na ba misala nyonso ya maboko. Alors yoka eloko nini ye ko salema l'herbe promesse ya Nzambe prophétie to bisakoli ankolo ekoki Nzamba bengi Moïse to Mose abandi ko pesa ba instruction oyo to uti kotanga abandi ko pesa ba orientation ya makambo oyo to uti kotanga. Bien aimé sengeli olandanga très très bien parce que mbala mingi to fetaka ba fete belé to zali ko fete nous devons savoir comment to koki ko fete pe origine nango nangi ke bande ko mingi o bakolanda lelo soki ozali bien enseigné te benganga parce que tozana besoin mutunyo soit sa connaissance. Numéro na biso za na bomoko mboka tope koki ko komela biso na mail moses22021@hotmail.com. Comment comme ça soki il y a des questions o ezali lié na matéria autre côté à lelo osika yo comprendre te et Seigneur il faut oser la convaincre na message ya butu na lelo parce que c'est tellement important que un chrétien oyeba eloko nini ba bengi Pâques pe origine na yango. Mais pourquoi biso lelo tozali ko fêter parce que makambo tozali komona na origine ezo salema na bayuda ezo salema na un peuple o Nzamba ponaki. Alors mbala mingi tozali ko yoka bato bazali ko mi poser pe ba question que ezaki makambo Nzamba zali ko sana bayuda yango ya biso nini na kati na makambo oyo. Bien aimé tokolanda message oyo to enseignement oyo jusqu'à la fin bi pa yo za na ba question bongo opposé de manière que ozala éclairer na enseignement oyo. Yo kasiko ezali pour la première fois Nzamba azali ko pesa ba instruction na Moïse. Ali ko pesa ye ba instruction de manière que aye ba nini baningi ko célébrer pe ndenge nini ba ko sala yango. Bible ezali ko talisa biso. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Awa makambo ezoko salema na mboka na Égypte. Atalisi bango ke Nzambe nali ko pesa bino mitindo pe azali ko pona moi bien aimé okoya ko comprendre pourquoi toza kolobela même na ba jour na ba date. Vous allez comprendre que alobina bango que le premier jour alobina ebo le premier mois de l'année parle à toute l'assemblée et dites-les le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Bazako lobelango ke na premier mois de l'année, Nzambe azali ko pesa calendrier moko oyo bango bangi basala événement moko quelconque sous orientation ya Nzambe qui est le maître du temps et des circonstances. Le Dieu qui est le maître du temps, na calendrier naye, na temps naye, a poni jour pe mois, oya zali ko pesa ba instruction na mosali naye Moïse, ndenge nini mabota nyonso ya Israël, awe zaki likambo ya ba famille, likambo ya mabota, ezaki makambo ya bato nyonso te balobi ke chaque famille, bakozwa mwana na pate moko, pe na ndako moko moko bakozwa mwana na mpate pe soki ndako wana bato bazali muke bakobenga ba voisin na bango mpoke baye bakosangana mpo basala likambo oyo Nzambe alingi kopesa bango lokola mobeko. C'est tellement important bien aimé parce que lelo les tozui enseignement ndenge na ndenge ozali contraire na origine ya Pâques pe contraire na lumière ya parole. Alors, tu es comme on parce que tu ne comprends l'origine et bandeli, pe définition ya combo Pâques. Nzamba bandi ko tali sababu origine na Pâques et bandi na mboka na Égypte. Na kati ya libota to e ngana benga kango église ya liboso ya Moïse. Nzambe ayebaki ko pona peuple wana parce que tango basangani berger liboso ya peuple oya badaki ko kamba peuple ya Nzambe ezaki Moïse. Alors, il y a un benga le premier berger à l'église en Nzambe à Liboso, le premier pasteur. Bible lobi ke Nzamba bandi ko pesa yeba instruction pe alobi ke na sanza ya Liboso ya mbula bozwa libota nyonso bazwa mwana na mpate. Donc, tu comprends que na bazalaki na mokili ya Égypte. Donc,
makambo ya Pâques to origine na Pâques euti na église nzamba liboso na mboka na Égypte. Tolobi ke bazaki na kati ya bombo bipai wapi Joseph ateka maka lokola marchandise pe libota na yeba yaki kolanda yeba se multiplier ba komi une grande nation, un grand peuple na mboka na Égypte. Alors siko nzamba yeko établir Moïse pe alingi ko bimisa bango po bakete ko hériter ba promesse o nzamba yebisaki Abraham koko na bango. Alors bina bango ke libota nyoso bakozwa mwana na nyama ya mpate ya mbula moko to mwana na cheval ya mbula moko o ezangi faute o ezangi mbeba. Donc tozana kati ya origine to comprendre que Pâques eutaki na mboka na Égypte bipai wampi nzambe ayebaki ko instituer événement moko boye pe na kati tokoya komona na verset 11 alobi ke na kati ya événement wana bakobenga yango Pâques de l'Éternel. Tikana tanga ngo lisusu po o comprendre bien na verset 11 alobi boye, quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Nzamba ye ko pesa kombo alobi yango nde ko boko benga ngo Pâque ya éternel. Alobi bango tango mabota oyo bako chaque famille bakozwa mwana nyama ya mbula moko. Oyo azangi défaut to mwana ya chevaux moko azangi défaut bako lamba ngo pe bako lia bako célébrer yango pe bango ba benga yango kezali Pâque ya nkolo. C'est-à-dire nzambe moto apesa ki kombo wana na église na ye na peuple na ye na Moïse événement wana. Donc tu peux comprendre que le kombo Pâques ils a donné na événement où ils allaient rapporter na kati ya Exode 12 oyo. Événement où ils allaient rapporter ni koloba ke ndenge nzambe ayaki koloba na bango ke chaque famille bazwa mwana na nyama baboma pe balia ba soki libote za muke balia ngo na ba voisin ndenge ya koliela yango ndenge nini bakozala ba instruction nyonso wana événement o nyonso et comment auto tiko tanga ngana bino siko na Exode 12 nzamba bengi yango ke yango de Pâques de l'Éternel. Donc nous pouvons définir Pâques en nzambe lokola événement qui est rapporté dans l'Exode 12 lorsque les premiers-nés des Égyptiens mouraient alors que ceux des Juifs étaient épargnés. C'est-à-dire quoi? Tango bazalaki kolia moi je nzamba le kaki nzamba lobi ke ngai na koleka po na ko frapper mboka na Égypte. Ezalaki na processus ya kobimisa bango na mboka na Égypte po bakende na Kana mboka oyo nzambe alakaki koko na bango Abraham. Alors événement oyo mobimba moi j'ai ayaki bango tango baliaki nzamba yebisi bango ke makila bokolia musunu na mapa oyo ezangi levure mais makila na yango bokozwa yango bokotia yango na baleto ya bandako na bino. Nzambe na kotinda un ange destructeur akoleka na kati na mboka. Bongo ndako nyonso oyo ekozala na makila te moi je nanga ako frapper mwana nyonso ya liboso na kati ya ndako wana. Bongo Israël to ba Yuda nyonso batosaki mobeko oyo. Bazwaki nyama oyo bango babomaki pona kolia makila batiaki na balento ya bandako na bango. Na butu wana nzambe atindaki l'ange destructeur pour frapper mokili na Égypte, a frapper Pharaon. De manière que ndako nyonso oyo ezalaki na elembo ya makila ya nyama te na ndako wana bakufisaki mwana ya bango ya liboso. Bien aimé, imaginez ville mobimba. Lokola Stockholm, lokola Paris, lokola Londres, na famille nyonso bo perdre mwana ya liboso na famille. C'est-à-dire nana koki ko consoler moninga. Alors vous comprenez que ezalaki cri ya ba pleurs na mboka mobimba. Ezalaki non seulement na kati ya mboka na capitale mais ezalaki Égypte mobimba. C'est-à-dire que tu na ba province nyonso, bipai nyonso, moi j'azaki koleka et pas immaculé ezalaki te babandaki kolela pe babandaki ko swamino. Il y avait des pleurs et des graissements dedans. Alors ezalaki phénomène moko munene ya kolia ya komela mais en même temps ezalaki pe na kolela. Ba mususu bazaki na bisengo ba mususu bazaki na pasi. Yango toye komona ke événement oyo mobimba makambo nyonso eleki nzamba yeko démontrer biso na verset oyo totangi awa boye alobi ke yango wana nde bokobenga yango la Pâque de l'Éternel na verset 11. Donc processus mobimba oyo
tango mwanja nzamba za ko frapper ba égyptien mais pas na ba hébreu kuna bango babungisi ata libata te babungisi ata soso te babungisi ata eloko moko te ebwele na bango oyo bango bakokaki kobatela. Donc nous comprenons que nzamba eko définir événement oyo mobimba comme la Pâque de l'Éternel. Donc nous comprenons aussi que le nom Pâque est outil na verbe oyo lingi koloba pe épargner. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pendant que l'ange de l'Éternel exerçait le jugement de Dieu na dikolo na Égypte, mais Israël bazala qui épargné na massacre, épargné na mort, épargné na ba plaie, épargné na colère en Zambé. C'est-à-dire que Pâques ezala qui peut sous symboliser de la manière que Nzamba banda qui ko épargner peuple na etango azali ko frapper bato bosusu. Pâques na Nzambe pona ba Yuda ezala qui lokola moment où Nzamba azali ko épargner peuple na tout danger oyo mokili ezali ko subir. Alors tu ko comprendre que tokotanga yango na verset 13 Exode chapitre 12 verset plutôt 23 à 27. Nangi tokende malembe pour que Elignon va comprendre likambo oyo ya Pâques. Donc tolobi que le nom Pâques vient aussi d'un verbe qui signifie épargner. Pourquoi? Parce que tant Nzamba azalaki ko sala jugement na ye, ayeba ki pe ko épargner li bota na ye. Exode chapitre 12 le verset 23 jusqu'au verset 27. Tokotanga ngo na kombo na Yesu. Exode chapitre 12 le verset 23. Bible lobi boy. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants et à perpétuité. Quand vous serez entrés dans les pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront qu'est-ce que signifie pour vous cet usage, écoutez bien. Nzamba azako prévoir déjà réponse na événement oyo. Abi ke tango bana na bino bakotu na bino nini yango ezali ko limbola lolenge oyo ya kosala makambo. Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques. Alléluia. Nzamba lobi boko yanola ezali sacrifice ya Pâques à l'honneur de l'Éternel qui est passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Parole du Seigneur. Nzamba zali ko talisa biso awa parce que bato mingi bakoye ko tuna pourquoi usage wana ya Pâques. Nzamba lobi na bango bino tango boko kende bo continuer ko sala usage oyo ya Pâques ya ko célébrer yango kino tango boko kota na mboka helaka. Mais vous allez remarquer que tango boko kota na helaka bana na bino oyo baza na bino te na Égypte awa oyo baza komona makambo te bakotu na bino. Mais pourquoi usage oyo pona nini tozali ko célébrer Pâques? Pourquoi to ko célébrer Pâques? Bino boye bisabango boye biso tozali ko kanisa ndenge Nzambe a épargna ki biso na mboka na Égypte yango nde Pâques na kolo. C'est-à-dire que Nzamba zali ko définir usage ya Pâques pe kombo ya Pâques même na ba génération bakoya lokola yonanga okoki ko se poser ba même question oyo ye bakate pourquoi usage ya Pâques jusqu'à ce jour. Et ezali ko lakisa ndenge Nzambe a exercé ki jugement na pe ayeba ki ko épargner li bota na ko bimisa bango na Égypte tango ya zala ki ko frapper ba égyptien pe azali ko batela ko épargner race na ye. Bien aimé, processus wana kino lelo ezali ko salema. Pourquoi tokoya ko comprendre yango mercredi prochain tango toko kota na profondeur, vous allez comprendre pourquoi biso usage ya Pâques tozali ko sala. Parce que Égypte pour na biso ezali symbole ya mokili. Bipai wapi tozalaki na esclavagisme, Pharaon azali image ya Satan, azali ko contrôler mokili, azali ko contrôler bana Nzambe, azali ko nyokola bato. Bongo tango moto alongwe na mokili, elingi koloba longwe na maboko ya Pharaon, ezali processus munene oyo tokokota
mercredi prochain à profondeur pour comprendre typologie ya ba makambo oyo toningi koloba na butu na lelo. Yango ko remarquer que nzamba azali ko yebisa bango ke tango bana na bino bakotuna pourquoi cet usage, vous répondez c'est le sacrifice de Pâques à l'honneur de l'Éternel. Donc tu dois comprendre que kombo Pâques ezali ko signifier pe lisusu que nzambe azali ko épargner bato na ye oyo azali ko bimisa bango na maboko ya Pharaon. Donc ezali synonyme ya ko épargner libota na nzambe. Et puis le mot Pâques est ko désigner lisusu repas spécial aux qui institué depuis ce temps-là jusqu'à ce jour nenge bazali ko commémorer, ko célébrer repas wana babandaki kolia et le bilei onzamba ebisaki bango balia mpate ya mbula moko pe kolia yango na mapa o ezangi levir bible ezali ko caractériser que lo lenge wana ya koliela to pe repas wana spécial o bandaki esalemaki banda mutu wana ndenge nzamba bandaki koyebisa bango ke ba célébrer yango ba yuda bandaki ko célébrer yango jusqu'à ce jour bazali ko commémorer yango ezalaki ko lakisa lolenge ya bango ya kobima na Égypte kolongwa na domination ya Pharaon kolongwa na domination ya souffrance kolongwa na domination ya makambo nyonso ya mabe oyo Pharaon azalaki konyokola bango. Donc pona bango Pâques ezalaki ko signifier non seulement kolia pe komela mais ezalaki lisusu ko signifier ndenge nzamba azalaki ko épargner bango na jugement oyo asalaki mukolo na Égypte ndenga frappaki ba égyptien pe nan lolenge pe abimisi bango non seulement asalaki jugement mais abimisi bango na esclavagisme na domination ya Pharaon pe bakota na terre promise. Alors ba famille israélienne bazalaki chaque famille israélite na époque oyo bazalaki alors obligé ya kosala ba sacrifice ya un agneau to ya un chèvreau. Vous allez remarquer que bango bazaki mingi malgré recommandation ya nzambe ezalaki ke basalela yango na mwana mpate to mwana ya chevaux mais bango babandaki kosalela mingi mwana ya mpate et kino lelo tokoya komona yango pe ndenge na lobi mercredi prochain type image ya mwana mpate oyo. Donc chaque famille bazalaki obligé ya koluka mwana mpate o ezangi défaut o ezangi problème e koy kozana bokonote e koy kozana batashite e koy kozala ya kobukana te e koy kozwa mwana mpate tobokili sote bakopona mwana mpate moko o ezali ya malamu pe bakokende ko immoler yango to bakosala yango sacrifice bongo makila nango babandaki ko servir nango pona tina na elembo. Alors tokokende kotala différence nini na Exode chapitre 12 verset 3 na verset 4. Tozaka na Exode 12 wana. Total siko na verset 3 kino na verset 4. Et loko nini Biblia etalisi biso. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites-le, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes qui comptent pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Nous avons insisté dans la place oyo pour comprendre si la définition et l'origine il y a pas que yango momoni naza ko insister nazo ke de malembe pour que mutu soit à mesure ya ko comprendre. Le vraiment na lingi to ke ne mbango te. Même si ça peut nous prendre 3 semaines, il n'y a pas de problème. Mais de manière que Moutounio soit comprendre origine, et signification de Pâques. Et Bible t'a dit que ezalaki d'abord fait ya mabota ya ba famille. Nzambe na origine azolo bake bakolia ngona ba famille. C'est-à-dire na famille bino batoboye bi munoko ya ba mindele na poto balobi que famille ezali composée des pères, des mères et des enfants. Donc famille, ce qui te le famille, il y a tata, maman, nabana. Ça dit que tant que bazali ko bomanyama oyo, bakoli yango kaka te tata na maman. Bakoli yango te kaka soki bake ko zwa libatisi. Bakoli yango te kaka soki ngonga nzambe beti. Nzamba zolo bakoli na libota. Nangi mutu moko ala nanga très bien na origine ya makambo. Balobi bokoli yango na ba famille peso ki libota na bino bozaka ka papa na mwana moko to na bana mibale et que nyama na bino za munene boko sangana na ba voisin mosusu
boko luka voisin na bino zali pembeni de manière que bolia bino nyonso nyama wana esila. Bozo komona na origine ndenge nini nzamba zali ko instituer événement oya Pâques pe ndenge nini bako célébrer yango. Ezaki ba fête ya ba famille bipai wapi babandaki koluka koluka mwana mpate ya mbula moko kati na libota pe bako imole mwana ya pate oyo pe bako zwa makila na yango batie yango liboso na ekuke ya ndako. Et bien même yoka eloko moko si le loto de porte et bako kende sikoyo ko kende ko pourquoi makila wana toko mona ke basi balie misuni mais nzamba insisté que makila et ko servir bango na signe lokola bouclier, c'est-à-dire que tango moi j'ai à destruction koleka, tango moi j'ai à kufa koleka, tango moi j'ai azali ko châtier Égypte koleka, ya ko tuna ba kombo te ke oyo kombo na nani oyo kombo na nani, a ko se servir kaka na makila comme signe, comme protection, comme bouclier na bato nyonso oyo bakoza na kati ya ndako. Engi ko ba keke ndako nyonso ezaki ne lembo makila ya nyama obo ya mwana mpate o bango ba bomi, ya mwana mpate o bango ba sacrifier à l'honneur de l'Éternel. Ba pona ki pe mwana mpate o azangi défaut. Alors makila ya mwana mpate oyo ezali ko protéger ba tout nyonso les habitants qui doivent se trouver dans cette maison. Ba lemisuni. Mais makila est servi de bouclier, makila est servi de protection, makila est servi ya signe po na bato nyonso oyo bazalaki na kati to ya libota nyonso o bazalaki na kati ya famille wana. Bien aimé, tala sikoyo na verset tozaka na Exode 12 toko bandaka ko kende explication muke na Exode 12. Toko tala verset toko kende na verset 5 kino na verset 9. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an plutôt. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous garderez jusqu'au 14e jour de ces mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Écoutez maintenant le verset 8. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Yoka verset 9. Vous ne mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Verset 21. Bible Bible, toke to sauté wana toke na verset 21 qui nous a 22. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre au bétail pour vous, pour vos familles. Yoka bien recommandation. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Bokende kozwa mwana na mpate pona mabota na bino pona ba famille na bino. Donc nous allons comprendre qu'à l'origine nous avons bazaki mingi ko se baser pona protection ya ba famille, pas que ezalaki protection ya famille, ezalaki événement familial. Penzamba lobi bokende kozwa mwana mpate pona ba famille na bino, ça veut dire que chaque famille aya na mwana mpate na ye. Alléluia. Alors bokende kozwa ngo pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite du bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans les bassins et vous toucherez les létaux et les deux poteaux et de la porte avec le sang qui sera dans les bassins. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper, Waneska Totanga qui n'a 23. Ozomona nzamba zoloba soki bolie bozwi makila boche me bovandi na kati ya ndako. Okoko bima libanda te pona libanda oza na protection te soki makila eza na ndako yo oza te oza exposé na tout danger. Ça veut dire que le destructeur quand il va passer à koki ko ramasio bien aimé yango na lingi na meka ko fungola mo Christ nyonso. Na lingi na fungola mwana nzambe nyonso na moment tozo kende ya Pâques. Nous devons faire attention aux na libanda ya protection nzambe.
ba mingi bazali ko se préparer ba fête naza ko mona ba mususu kuna baza ko préparer ba fête ya Pâques na ba disco ba invitation zo ko tambola yo olio zala na se ya protection nzambe yo zo kende ko luka ko passer Pâques na yo na se ya ba dancing na ba boîte de nuit na bisika ndenge na ndenge tala ba mongisi ndenge zali ko sala même bana nzambe. Bien aimé, quand l'ange de la destruction va passer akokuta oza na se ya couverture nini na se ya ndako nini bipai nini yo ko bom mama parce que l'ange de la destruction aza ko tambola na se na moi azali ko luka ko frapper même bana nzambe toute personne wa kozala en dehors ya protection nzambe akozala emporter nzambe aza koloba vous allez rester dans cette maison après avoir mangé vous resterez dans la maison où il y aura des signes de sang. Et ça va recommandation moko nzambe azali ko pesa pona tia na bana nzambe. Bien aimé yoka. Pourquoi nzambe azali ko insister que batu nyonso bako bana libota na bazala na kati ya ndako bipai makila ezali. Lelo nazali kaka na introduction ko pesa bino développer nini origine pe définition. Mercredi prochain toko nyata toko kota na profondeur. Vous allez comprendre le pourquoi de chaque chose ya makambo tozolo bela lelo. Parce que makambo nyonso tozolo bela lelo origine pe définition nango. Toko mona réalité na image nango siko mercredi prochain. Bible zo kolobake boko vanda na kati ya ndako wana mélange akobanga kaka makila ako respecter kaka makila pourtant makila wana basi balia kimisunu mais makila ya nyama wana ezali ko protéger ba habitat nyonso o bazana kati ya ndako. Alléluia. Grâce à cette Pâques, l'ange exterminateur était passé par-dessus l'Israélite sans leur faire du mal. C'est-à-dire que grâce à Pâques oyo ange na nzamba ko leka bayuda nyonso akoleka race na nzambe sans que asala bango mabe. Bien aimé, na moment ya Pâques eza moment oyo ya blague te. Moment oyo yo koki kozala na distraction te, c'est un moment qui toko pona biso bandimi na Yesu Masia. Donc tu faut comprendre que grâce na Pâques bana nzambe bazali protéger na nzela na makila ya nyama oyo libota na nzambe, alors que na ngambo ya bayuda na ngambo ya ba égyptien kuna bango bazaki na kolela, kuna bango bazaki na lamentation, kuna bango bazaki frapper. Bien aimé, na moment Pâques eza moment yo koki ko ninga na pamba pamba te. Moment bato musu bazali frapper yo esengelo za na bwanya za na mayele oye ba ndenge nini okoki ko mibomba. Ba égyptien bango bazalaki frapper de mort. Ndenge to monika kana Exode wana chapitre 12 verset 12 na verset 13. Exode chapitre 12 verset 12 na verset 13. Tango Israël bazalaki protégé na makila yoka siko makamuni nezaki na ngamu na ba égyptien. Verset 12 Bible lobike. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux, contre les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Bien aimé, na moment ya Pâques, ezali moment ya jugement ya nzambe. Moment nzamba za kosala jugement na se ya mokili. Entre banzamba lokuta na banzamba solo. Entre bato bazana bakisi na bo bazana molimo santo. A bato basimbi magie na bato batondi na Saint-Esprit. C'est le moment de jugement de Dieu. L'ange de l'Éternel est tenté de passer les troupes en revue pour na ko juger ba misala bato, pour na ko juger ba nzambe. Moment où toza ko traverser za moment ya jugement ya ba œuvre na ba na bato. Ezaki moment ya Pâques, grâce na Pâques, nzamba azali ko exercer jugement. Bien aimé, yo moto meseni na ko tambola na ko banga nzambe. Yeba ke moment o eza moment ya jugement nzambe. Dieu va te récompenser na Pâques o. Dieu va exercer son jugement na vie na yo, na ndako na yo, na bana na yo, na ministère na yo. Nzamba ko exercer jugement na ye. Parce que tango ko frapper bato mususu, tango ko yoka bato mususu ko lela, tango ko yoka bato mususu sima ba fête ba déception makambo. Okoyoka kati na yo kimia, okomona ko tatola munene nzambe ki koza na nzambe za elengi. Parce que nzamba ko exercer jugement na ye. Butu na lelo nzamba exercer jugement na vie na yo. Nzamba exercer jugement na ministère na yo. La Bible dit que cette nuit-là, l'ange de l'Éternel, quand il est passé, Dieu a exercé son jugement. Nzamba zali ko exercer jugement na ye. Na verset 12 puis 13. C'est-à-dire que dans le moment il y a Pâques, le Ténèbre avait exercé son jugement. Donc, c'est-à-dire que la Pâques, c'est aussi le temps de jugement de l'Éternel contre nos ennemis, contre le faux Dieu.
Alors que moi, l'Éternel, je vais exercer le jugement contre les dieux d'Égypte. C'était aussi la Pâque de l'Éternel. Le moment où Dieu est en train d'exercer le jugement contre les dieux d'Égypte. Les loba Dieu Égypte, tout le monde qui Égypte pour Nabiso, et ça symbole ya mokili. Et Pharaon a ça type à Satan. C'est-à-dire les lois qui nzamba zali ko exercer le jugement contre banzambe ya Égypte, ni koloba, banzambe ya mokili oyo, occultisme, magie noire, magie blanche, cabale juif, rose croix, maïkari, toutes sortes de magie oyo, yebi sorcellerie, yaba koko. Et ça moment nzamba zali ko exercer jugement na ba porter nango bato balingi ko tika kisite bato balingi ko tika kindokite bato balingi ko longwa na maboko ya satate. Dieu est en train d'exercer le jugement. Pe yo muto za na Saint-Esprit, la justice de Dieu et ko s'établir na moment oyo grâce na Pâques. Tika nzambe ayeba na ko pambola yo asala jugement na ye pona tina na banzambe ya Égypte, banzambe nyonso ya Égypte, ya basinga na loketo, ya basinga na se ya banzungu na se ya mbeto, ya biloko nyonso oyo yo za nango na ndako, jugement ya nzambe ko s'exercer bien aimé. Boyo ba boma bato, boyo ba tia ba boma ba même batumba, bazwa bataba ba tia ngo liboso ba porte église, po bazwa bandimi ebele to yebi makambo, boyo ba kota na occultisme pour que foule bato elandaka bango et comme tango a jugement nzambe soki yoko se répandre te. Bien aimé, c'est le temps de jugement de Dieu. Et nzamba zali ko exercer jugement na ta o contre quiconque azana nzambe ya Égypte, na nzamba mokili oya tourner mu Congo contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Bien aimé, yoka malam. Bible za koloba biso boy. Nzambe azaki ko épargner Israël. Na verset 13 kuna sima ya 12 wana tango nzamba azali ko exercer jugement na ye azali ko épargner. Bien aimé, soki yo zali égyptien. Bible za ko talisa biso ke ba nyonso ba yambi Christ. Toko kota ngona profondeur bakomi ba descendant ya Abraham, c'est-à-dire que tokomi ba yuda kat na molimo promesse pe komi ya biso ingi kolobake nzamba ko épargner bana na ye de la même manière a épargner ki Israël na makila ya nyama wana lelo pe nzamba zali ko épargner race na ye nzamba zali ko épargner bana na ye nzamba zali ko épargner na moment o ya Pâques za moment nzamba ko batela ndako nyonso eza ya bana na nzambe sata ko simba te. L'ange destructeur ako simba ndako na yote, ako simba libota na yote, ako simba vie na yote, ako simba ba projet na yote, parce qu'il y a quelque chose au to comme on a mercredi, où ezali ko battre la yo. Bien aimé, yango na singeli ke mwana nzambe moko na butu na lelo, ayeba ko zala ko pona position, ozana kati ya ngambo ya banzamba bikeko, oyebi yo moko bipa ozana ndako na yo, soko ozana nzambe ya Égypte, ou bien c'est l'Éternel qui est ton Dieu. Alors, nous voulons seulement définir et donner l'origine. Il y a Pâques. Par la suite, la fête de Pâques fit la commémoration de cet événement et de la sortie des pays d'Égypte. Si maya tango, nous avons que Pâques et ko fête ya ko kanisa commémorer et ko kanisa ba événement nyonso auto uti ko yekola awa ndenge makabango elekaki na Égypte. Vous allez remarquer même que tango ba bimi même tango ba komi na Kana ba kobaki na ko célébrer toujours Pâques na nzela ya ko kanisa ko commémorer ndenge makambo nzamba salela ki bango na Égypte et tikala ki sikoyo fête ya ko kanisa fête ya ko commémorer ba événement oyo ya ndenge jugement ya nzambe e ya ki ko salema to tanga ngona Exode chapitre 12 verset verset 41 kino na 42. Tokotanga verset 41 42 parce que tokotanga ki 24 à 27, tokotanga siko 41 p 42. Au bout de 430 ans, le jour même toutes les armées de l'Éternel sorties du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée à l'honneur de l'Éternel parce qu'il est fils sorti du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée à l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Parole du Seigneur. Tu faut comprendre que fête yango ya Pâques et comme fête ya célébration, il y a commémoration, il y a sortie na bango na Égypte. Événement nyonso wana ezalaki ko caractériser ko bima na bango na Égypte pour ba kende na terre promise. Alors fête ya Pâques et yé ko koma siko célébration ya ko kanisa ko bima na bango na Égypte pour ba kota na terre promise.
fête wana etikali kobanda kosalema de génération en génération conformément na oyo nzamba yebisaki bango na verset 24 27 tika totangaki na Exode 12. Donc nous célébrons cette Pâque jusqu'à ce jour parce que tozali ko kanisa ndenge nini ba yuda bazali ko commémorer yango parce que bazali ko kanisa ndenge nzamba bimisa bango na mboka na Égypte. Et biso les nations et nikolo ba ke tobotami na ba yuda te, pourquoi tozali ko commémorer yango biso pe tokoya komona to commémorer kango pourquoi mercredi prochain. Mais okoya komona eloko moko. Donc, na ngina pesa bino définition moko parce que to sali ba recherche makasi pona koya ko comprendre pourquoi et le comment biso tokoki ko fêter Pâques oyo. Donc, na verset 1 il y a Exode kuna 12 plutôt na verset 2 okoya ko mona nzambe tango azoko yebisa Moïse alobi na bango eloko moko ezali très important wana. Na verset 2 il y a Exode 12 alobi boy, ce mois-ci sera pour vous les premiers mois, il sera pour vous les premiers mois de l'année. Et nous kolobake, tango babandaki ko célébrer Pâques oyo, babandaki ko célébrer yango na premier mois ya année ya calendrier oyo ya Nzambe pe ya bayuda. Il en a très bien aimé. Balobi boy, ce mois-ci sera pour vous les premiers mois. Il sera pour vous les premiers mois de l'année. Les premiers mois de l'année. Il y a janvier na calendrier na bango. Les premiers mois de l'année. Donc, nous comprenons par là que premier mois na bango, ezalaki Pâques. Babana ko benga yango Abib. Topé na sima, ba ko benga yango plus tard mois de Nissan. Donc, mois de Nissan, et ko koma na calendrier juif, premier mois il y a année, il y a calendrier, il y a bayuda. Mais vous allez voir par la suite que ebandi ko soit réforme topé mbongwana au fur et à mesure bazali ko commémorer, au fur et à mesure bazali ko commémorer tokoya komona ke tokomi na tango ya roi Ézéchias. Tomona eloko nini roi Ézéchias ayaki ko sala. Par la suite, il y a ko décider que fête wana elongwa kosalema ndenge babandaki kosala yango ya ba famille elongwa ndenge babandaki kosala yango ndenge nzamba lobaki mais aye ko décider célébration ya Pâques et koma kosalema na kati ya Jérusalem. Tokotanga yango na mokanda na ba chronique ya mibale. Bien aimé makambo oyo tozali komona ezali tellement important. Deux Chroniques chapitre 30 le verset 1 jusqu'au verset 5. Deux Chroniques chapitre 30 le verset 1 jusqu'au verset 5. Deux Chroniques, chapitre 30, le verset 1 jusqu'au verset 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda. Et ils écrivirent aussi des lettres à Ephraïm et à Manassé pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque à l'honneur de l'Éternel, les dieux d'Israël. Les rois, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque fût célébrée au second mois. Alors, awa Ézéchias na ba sienyo so ya lingomba na ba mpaka nyonso bazalaki basali conseil. Balbi ke bon sikoyo ekozala lisusu te na ba famille tokoya to célébrer yango na Jérusalem mais to ti yango na mois ya mibale. Mais ce qui était important, il fallait pas célébrer Pâques de l'Éternel conformément na ba principe Nzambe alakisaki Moïse na mboka na Égypte. Mais bazali ko continuer toujours na concept wana mais komona que Ézéchias aye ko changer moi pe avant qu'il changer yango a sengi conseil ya ba sage nyonso. Tango bakomi overence, c'est-à-dire bakomi d'accord, bango nyonso basali lettre batindi na Israël mobimba. Balobi boy. Car, le roi et ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque fût célébrée au second mois. Car on pouvait la faire à son temps parce que les sacrificateurs n'étaient pas sanctifiés et assez grand nombre
et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. Il y avait personne qui ne célébrait pas que à Jérusalem. Babandaki ko célébrer ango na bandako na bango ndenge na ibisa kibino. Écoutez bien aimé dans verset 4. La chose ayant eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée. C'est-à-dire que non seulement roi andimi ango, mais assemblée mobimba bato nyonso bandimi di kambo oyo. Ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël, depuis Beersheba jusqu'à Adan, pour que l'on vienne à Jérusalem célébrer la Pâque à l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, car elle n'était plus célébrée de la multitude comme il est écrit. Balobi ke bakomi na accord oyo ke sikoyo tokobanda ko célébrer Pâque na Jérusalem. Conseil munene et se tenir basai na nzambe bayokani roi andimi peuple nyoso bandimi balobi ke chaque famille bakobanda ko kende ko célébrer Pâque na nzambe na Jérusalem. Oh bien-aimé dans le Seigneur, makambo eza malamu koyebango. Lelo okomona makambo zo salema moto alamuki na tongo a changer formule ya Pâques selon conception ya l'école nae ya tribu nae selon conception ya mayele nae ya classe nae tangi na mokili selon conception nae moko a changer formule pe a imposer yango na mateya a imposer yango bato biso na église na biso to fetaka Pâques boete biso na église na biso to liaka Pâques na biso to célébraka na kwanga to célébraka na fufu to akopesa formule o ya lingi na ndenge ya lingi. Ce n'est pas comme ça. Et loko nyonso ko salema conformément na maloba nzambe pe na consensus ya église. Awa ba paka nyonso ba yokani pe bandimi ke to ko changer formule te mais lieu ya célébration et longwe na ba famille et ko ya ko célébrer awa na Jérusalem. Alléluia. Bien-aimé, to moni ke roi na biso Ézéchias aye ko changer yango okoya ko mona tala sikoyo na roi Josias na 2 Chroniques chapitre 35. 2 Chroniques chapitre 35 premier verset. 2 Chroniques chapitre 35 le premier verset totangi na kombo na Yesu. 2 Chroniques 35 premier verset totangi na kombo na Yesu. Zamba pambola ba oyo bazali ko koma. Yoka bien-aimé, Josias célébra la Pâque à l'honneur de l'Éternel à Jérusalem et on immola la Pâque le 14e jour du premier mois. Vous allez comprendre que awa Josias ya ye ko célébrer Pâques na Jérusalem na premier mois mais na Jérusalem. Siko célébration et tikala ki ko salema siko na Jérusalem. Parce qu'il y a eu consensus, il y a bato nyonso ki bakobanda ko célébrer na kati ya temple ya Jérusalem. Alors tango bakomi ko célébrer yango et tikala ki bongo libela jusqu'à ce que destruction à Jérusalem et il y a temple à Jérusalem et il y a qui ko salema bisika ko kende ko célébrer yango ezala ki lisusu te. To sali ba recherche to ye komona ke na l'an 70 après Jésus-Christ nde Pâques est comme inévitable et zongi lisusu ba fête ya ba famille ndenge ba bataki ko sanctifier yango liboso parce que esika tope temple central, to sanctuaire central, il y a quelqu'un qui célébrer Pâques ezala ki susute tango Jérusalem ezala ki détruite. Alors, tu crois qu'on remarque que na époque wana, o koya komona ke bato nyonso bazonga ki ko célébrer lisusu ba nini ba Pâques na bango na bandako. Mais tala eloko moko ye ko salema. Israël ba koka ki ko bosa na te Jérusalem parce que ezala ki capitale pe mboka na elaka. Ba komaki sima ya makambo oyo nyonso bazonga ki ko kende ko célébrer lisusu Pâques na Jérusalem. Cette fois-ci bakoma ki ko kende ko célébrer yango 3 fois na année moko conformément na Deutéronome chapitre 16 ndenge nzambe a ordonnaki bango. Totanga na Deutéronome chapitre 16 verset 16 jusqu'à 17. Nzamba pambola ndeko moko oyo azali kolanda biso. Deutéronome chapitre 16 le verset 16 au verset 17. Yoka bien-aimé. Ba Israélite babadi ko sali la makambo. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteraient devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête des tabernacles. On ne
on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui accordera. Awa, et là, c'est important, et c'est dans verset 13, balobi que 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira. C'est-à-dire que, et c'est là qui va luka et sika oyo bakoki ko kende ko présenter ba fête na bango, ba sacrifice na bango, ko célébrer Pâques na bango, mais nzamba ponaki et sika na noté. Mais tant Ézéchias aye ko bongisa consensus ya ko célébrer na Jérusalem, Israël ba koma ki ko kende, ils ont compris que c'était à Jérusalem qu'il a fallu ba kende ko célébrer Pâques na Nzambe parce que c'était sous la prophétie o Nzambe ayebisaki na libota na ye. Alors, que 3 fois par année. Alors, on va comme qui n'habite wana, ba yuda nyonso, ba comme ko célébrer Pâques na Jérusalem. Donc, vous allez remarquer que ezalaki angwema munene et na époque wana tangwa kala, mboka mobimba, ce qui est comme moment ko célébrer Pâques bango nyonso ba kokutana na Jérusalem pour na ko célébrer Pâques à l'honneur de l'Éternel. Et babandaki kokutana to sali ba recherche balobi que plus de 3 millions ya bato oyo babandaki kondima kokende na Jérusalem, babandaki kokutana pona ko célébrer plus de 3 millions ya personnes na époque wana ezalaki ebele bakutani na ville moké à Jérusalem pona ko célébrer Pâques à l'honneur de l'Éternel. Bien aimé makambo to sali komona eza makambo esengeli yo o comprendre yango parce que tango to kota mercredi na profondeur na kolobele suba makambo tena obanda ko pesa ba explication ya makambo ya Nouveau Testament parce que ce qu'on comprend dans l'Ancien Testament te mo comprendre le Nouveau Testament ezate. Yango ko comprendre pourquoi biso ba chrétien est-ce que to yebaka histoire pe origine ya Pâques pe pourquoi tokoki ko célébrer yango. Donc na kati na biloko wana o babane ko kende kolia repas na bango ezalaki comporter na ba élément moko ezalaki très symbolique o reteni ba élément oyo parce que ezali important na vie na yo. Babandaki ko mema un agneau sans défaut pe babandaki ko sala yango rôti. Yami bale babandaki kolia yango na ba matiti ya bololo. Yami sato babandaki kolia na ba pain sans levain. Yami nei babandaki komema ba coupe ya coupe minei boye tonkeni minei ya vino. Et bon tango bako koma boye bako célébrer bako zwa nini coupe ya nini ya vino wana tango ba célébrer yango bakamati makila nini banzembo o ezalaki ba kantike ba yembi si manango bazui batangi mibeko babandi ko expliquer bato makambo elekaki na Égypte ya Exode ndenge nzamba salaka na o totangaki na Exode kuna 12 si manango bakoyemba banzembo basambeli bazui keni batomboli yango jusqu'à 4 fois si mayako silisa yango ba célébrer Pâques pona honneur ya Nzambe kembo Nzambe kiti pe Nzambe apamboli bato na ye. Bien aimé dans le Seigneur, explication ba élément nyonso oyo ezali tellement important pour na biso to comprendre vino oyo bango bandaki ko salela wana mapa oyo ezangaki levir pe mwana na mpate oyo babandaki ko imole yango na bolingwa Nzambe biso to kokende ko comprendre yango na profondeur nango mercredi prochain. Yango na dingi na yebisa moto moko célébration nyonso oyo ezali conformité na ba rite ya Nzambe oyo ezali conformité na kati ya ba instruction ya liloba Nzambe eza diabolique. Biso toza na lolenge oyo to célébraka Pâques selon origine nango pe selon capacité ya vision o Nzambe apesaki na peuple na ye ya Israël. Yango na ngina bisa moto moko ba activité nyonso na tangi ba élément nyonso na tangi ba symbole na yango ezali ba image ya makambo esengelaki eya. Tokomona siko mercredi prochain mwana pate oyo bango bayebaki koboma makila oyo bayebaki kotia liboso na ndako pe mapa oyo ezangaki levi ndenge esalaki na tango akala biso lelo ndenge nini ezali kosala na kati na vie na biso soki makila ya nyama ekokaki ko épargner bato kaka baza na kati ya ndako batie yango à combien plus forte raison biso bato toza na bomoi
ndenge nini makila ekoki kobikisa biso lelo. Bien aimé, yango wana nalingi ke yo oyeba ke Pâques ezali important na vie ya mwana na Nzambe. Nalingi oyeba ke oponami po ke ozala protéger, oponami po ke ozala épargner. Moment oyo ya Pâques kotambola lokola nyama te. Banda kotanga Biblia na zwa Bible otanga osala méditation ya fête ya Pâques. Sala ba recherche na yo, o comprendre fête ya Pâques eza nini pona tina na yo. Pe pona biso ba Kristo lelo fête ya Pâques eza nini. Nalingi ke makila na Yesu Kristo ezala elembo pe pona tina na yo. Na poko na lelo makila oyo ezali ko bikisa biso ezali ne makila na Kristo. Nalingi ko anticiper ko yebiso oke biso toza susu na besoin ya makila ya nyama te. Toza susu te na makila ya libata te. Biso to bikinde na makila ya Kristo Yesu. Yango na butu na lelo na kobelela makila na Kristo ezala elembo na ndako na yo. Ezala elembo liko na libota na yo. Ezala elembo liko na bana na yo. Ezala elembo liko na ministère na yo. Pendant que Nzamba azali ko exercer jugement na ye, yo ozala épargner na moment oya Pâques. Ozala épargner liko na bana na yo. Bana no bazala épargner. Misala no ezala épargner. Libota no ezala épargner. Na ange ya destruction. Tango bato mususu bako banda ko lela. Yo ozala moto ya koseka. Tango bato bazali ko kende ko kunda bibembe. Yo ozala moto ozali ko yemba banzemu. Tango bato bazali na kati ya komitungisa. Yo tatola ke oza ya mboko na Nzambe. Butu na lelo ezala butu ya protection pona tina na ba eli nyonso. Nzamba épargner biso na ba danger nyonso. Oyo bazali ko se comploter contre yo. Oyo bazali ko se comploter contre bana na yo. Oyo bazali ko se comploter contre misala na yo. Quand l'ange de la destruction koleka, yo ozala épargner dans le puissant nom de Jésus. Tika ete biso nyonso to célébrer Pâques na victoire peto tatola ke Yesu azanzambe. Butu na lelo za butu ya lipamboli. Nzambe na Israel azala nzambe na yo. Na kombo na Kristo Yesu to pamboli bino pe tolobi amen. Nzamba pambola bino na lingi na sambela pona bandeko nyonso oyo balandi message oyo. En fait ke bisika bozwami makila na Kristo ezala lembo pona biso. Tendre Père, le Dieu de toute puissance. Obikisaki Israël na makila na nyama. Obikisaki bango parce que batosaki maloba na yo. Pe ba nyonso bavandaki na kati na ndako. L'ange ya destruction ko ko simba bango te Seigneur. Yo sopaki makila no déjà pour na peuple oyo. Tikete bi pa nyonso là de 4 coins du monde ba no bazako la na message oyo. Na bandako na bango protection ezala. Makila no e protéger bandako nyonso, e protéger misala na bango, e protéger bomo na bango, e protéger ba projet na bango dans le puissant nom de Jésus-Christ. Mutu nyonso alandi message oyo azwa protection ko te pa na yo. Contre esprit à mort subite, contre attaque nyonso diabolique, contre mi pa nyonso moina zali ko sala ba projet liko na bango. Nzambe de la même manière ange ya destruction a sotaki ndako na ba hébreu. L'ange ya destruction per sauter libota na bango. Kolo soki bango bako mona loboko na bako tatola ki ya solo yondo zali Nzambe. Na yebi ki yo ko sala ngo au-delà de ce que nous avons demandé dans le puissant nom de Jésus-Christ qui est notre véritable Dieu tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen amen. Nzambe aleka na kopambola bino nyonso, apambola ba servante na ya pambola basali nyonso, apambola ba eli nyonso bipai bozwami, ba bazana lembo ya Yesu Masia, ba bazana lembo ya Christ, ba bazana lembo ya protection, butu na lelo ezala butu o Nzamba azali ko épargner on a tout danger visible et invisible. Que l'Éternel puisse t'épargner na ba danger ya lolenge nyonso occulte, ba danger ya lolenge nyonso ya mode de ténèbres, que tu sois épargné. Nayebi ke Nzambe soko ayete mercredi prochain toko kota na profondeur ya réalité ya image ya ba makambo nyonso touti komona lelo. Nzamba aleka na kopambola basai na Nzambe nyonso balandi biso na poko na lelo. Nzamba pambola chéri na ngai evangeliste Sephora Dikenza. Nzamba pambola papa na biso docteur Esaïe Saïf pe mama na biso Mosakoli Mete, mama na biso Nzamba pambola makasi, Nzamba pambola servante ya Nzambe mama Micheline Kwilu, Nzamba leka na ko pambola yo, Nzamba pambola basai na Nzambe nyonso o bazwi ngolu ya ko soutenir biso na poko na lelo. Nzamba leka ko pambola bana mepsa apambola ba nyonso bozwami na Amerique naza komona bato ebele partout bo bazana Angola. Nzamba leka na ko pambola bino. Nzambe vraiment aleka na kopambola papa na biso Penel LG
Nzambe alekana kopambola bana nga boza telema ebele ba femme engagée. Nzamba pambola Sylvie Bwanga, Nzamba pambola mama na biso Sylvie na Yeteboro pe chéri na yokuna Jean-Paul. Nzambe alekana kopambola bana ya ba mama nyonso ba femme engagée. Nzamba pambola mama na biso Clara Marcusson. Nzamba alekana kopambola ma fille Fali Madies. Nzamba pambola mama na biso Béatrice Njolou. Boza telema ebele. Nzamba alekana kopambola bino pe mercredi prochain tozala na tango parce que tokokota na profondeur ya makambo. Nayebi ke mercredi toko sambela bipai bozui bokozwama toko mona loboko ya Nzambe ko simba bato mercredi prochain. Butu na lelo ezala butu ya kimia pe ya lipamboli. Soki Yesu ayete tokutani mercredi prochain. Nzambe apambola bino to bosanite papa na biso digital momo na machine tokutani mercredi prochain na bolingo Nzambe. Bye. Ciao, ciao, ciao. Avec les temps, oh Saraye. Israël aye bakita kotaki na boumbu. Kasi tango akobima ye baki yango te pourtant eza mystère Nzambe. C'est que tu es ne pas ce que tu seras. Pesa tango na temps polobi na yesa na maboko ya c'est lui le maître de temps et de circonstances. Nanyango lobi na yotan na yeseleki. Nanyango lobi pour toi c'est déjà trop tard. Motongo uti wapie. Montre koki kokufa kasi tango etelemi te. Okoko yeba jour à l'élo kasi histoire nango yebite. Pourtant eza mystère Nzambe. Alobaki la Marie tant mon temps n'est pas encore arrivé. Ataye moko Nzambe asalaka nyonso na temps. Bill Jack. Nalingaki okufa mpamba lokolaka moto nzoka eteni mosusu na Nzambe o. Ngai nalingaki owa lokolaka moto nzoka eteni mosusu na Nzambe o. Oh ignorance ezoka yebomaka ezipaki nga miso nayebaki te o. Bokozanga koyeba libota na Nzambe tozokufa mpamba. Nayebaki te nani vraiment nga nazalaki o. Nga naza moto naza mpe Nzambe. Naza moto naza mpe Nzambe o. Alalaki na bwatolo kwa moto kasi alamuka loba na mbonge alobi na mopepe lokola nde Nzambe o.
Kolo nanzela kotambola yo kizala aloba na nzete alobi na nzete lokola nde nzambe moto alelaka ntango makambo yaka makasi na fina ye kasi nzambe alelaka te nzambe alobaka pour d'éternité posa nzambe eza moto adomine kasi badomine ye te ngana za moto naza mpe nzambe naza moto naza mpe nzambe yaya yo nde mai nambelaka nakitisa motema ye nzete nayaka kofanda soki moyebimi yo lipa na ngai naliaka na ntango ya nzala ayi bolingo na ngai alobelaka nga maloba ya bolingo butu na moye Jésus l'amour de ma vie mesana kozala pembeni na ye Jésus bilaka olakaki nga na bomba na motema nanga mombalilako motema sanduku bakolo baloba etikala na motema nanga lokola ndanga